C'est l'idée. Pour ça, les lotons est tagné, c'est a 2 journées. Et c'est belé, hein? Ça m'a coupé le voir. C'est là où bête ça va te m'abattre, hein, maman, toi. 3 jours, kaka. Après 3 jours, en tout cas, pour le récit, s'il vous plaît. Ngai mi ben nanga bayaka na nya nkombrama na ndako te. Nanga sumi ben nanga baye ndako ezala ezala calme ezala kimi muntu azala te po nazala l'aise. Na yo kité. Le chaki bakoto maman. Ti na yo kité ozo ba mobile to mibali. Maman ils ont problème na hôtel 3 jours, c'est 3 jours ici OK pour ngai su ba tu nanga baye na ligne désordre te. S'il te plaît. Problème te maman zamba pambola. Moi c'est-à-dire ngalapa le loto lingato betali solo ya groupe Simba oyo batu ebele bazokaki batu ebele bafingaki batu ebele makambo ebele salemi na ngambu ya groupe Simba kuna lelo le 30 juin tout s'arrête. Groupe Simba eza lokola wenge ebimisi bana ebele. Groupe Simba ezali na ba représentativité na coin nyonso ya Congo. Groupe Simba aujourd'hui, ils ont ça la fierté à cinéma. Groupe Simba Lelo, ils ont les groupes que si on parle, il y a pas production, il y a pas théâtre, on voit le groupe Simba aujourd'hui. Bien qu'il y a le groupe, il y a papa Nabiso Caleb, Sinat, tout le monde, maman Dinana et tout. Mais le groupe Simba, ils ont les groupes Oyo, tant Oyo, il fait ça là. Papa Foz à la canne Sengo. Préparatif, ton message je dis qu'à toi. Parce que toi tu es aux Anakati à Simba. Je dis qu'ils ont nos officialités. Ils ont nos bisous, nos secrétaires, donc ils ont écouté ma cambongo et banana tabat. Pourquoi parce que les 30 ans qui est là, itinéraire, on a évité. Parce que vous allez faire ce que Nena yebeli groupe Simba na bato ma yele bana groupe Simba bakoki jamais ko sera baissé de ya ko la marche ka juste pour soit balongola mama sila soit baba lobela mama sila ou soit non. Donc là, il a dit pour la première fois, il doit parler. Malgré ma querelle, vraiment, le président se tenir vraiment marche où est ça le mal au bakaka. Non, il en a marre. Il en a marre parce que de ces jours-là, il doit s'exprimer. Au monde qui youtubeur, pro, tel, bazo finga fingaye. Pour le donc là, il a dit pour la première fois, il doit parler. Allô les amis, coucou, vous allez bien, c'est Stone et je vous demande de vous abonner massivement s'il vous plaît sur Top Media TV officiel. Boya wana bobeta topa tadingala pa ici kabiso to yaka na biso zo mayele. Est-ce que to yi baba question. Kuneza rendez-vous ba star, ya ba célèbre, ya bato to luka to yebana to yaka awa. Boya bele mambo kitoko ebele. Abonnez-vous s'il vous plaît la famille. So bo s'abonner au côté Satan 1 franc. On en zota 0 centime. C'est juste la carte qui gagne. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bino Baye Bokozora émission à Kolan, Libarko Kolan émission à Bino Oyo. Les codes de bonne conduite, soyez le bienvenu. Nous sommes vendredi aujourd'hui 30 juin 2023, jour pour jour depuis la République démocratique du Congo. Et Zoa Lipanda Nango, les autres n'a plus de 62 ans, donc si je m'abuse, pas 63 ans déjà. Oyo, et Kokisami Lelo, une façon, il y a qu'à célébrer journée Oyo dans la joie, bien que il y a une partie de notre pays qui est jusque là entre le mai Maboko, il y a Dongolo Misu, il y a un coin de notre pays où makila izotanga hernion so ba mama bazo za la violer ban na bazo ko bomma ba innocent. En tout cas ezo ça la passe, des fois on peut prendre un jus, des fois on peut manger, des fois on peut sortir, mais si
on pensait na bandeko yo ya Kouana Est, en tout cas ils ont ça là vraiment passé, ils ont ça là passé. Et nous toujours désespérés, mais nous savons bien que le bon Dieu est capable de restaurer les choses kimia parce que hier mon dans la cas prince y a paix. Donc, en tout cas, il est capable. Le roi aussi, c'est lui, il est capable de kimia la partie ya Mbokana. Voilà pourquoi les 30 juin à l'élo. Une pensée pour Bande Konangawana, une pensée pour naba maman yo bazo ko violer bango nuit et jour, une pensée naba famille oyo etikali lelo bana batikali bango moko. Ça fait trop mal, nous avons perdu bato ebele na kwa ya Mbokana. Alors Nzambe abattre la bande qu'on a vu sonir sur ya Est wana côté même ba o bazana bundaganda kuna Nzambe abattre la bango. Voilà pourquoi aujourd'hui les 30 juin vous savez les lots mboka ezo kolenga la terre ezo trembler na rythme ya bana simba, mais de vérité vous allez suivre ça ici et je vais vous donner piste ya makambo mususu que beaucoup de personnes jusque là bazo ebate bazo ko ignorer. Yango bomoni le matin comme ça je me suis réveillé, la première des choses c'est de venir yokosala musala nanga une façon ya ko informer bino na ndenge esengeli parce que on ne doit pas continuer à vous mentir, on ne doit pas continuer à vous emballer dans des sacs, on ne doit pas continuer ya ko banda ko ya ko chosifier batu juste parce qu'on veut faire les choses locales à Batunion. Nous, Top Net Télévision, avec cette émission, le cours de bonne conduite, vous savez, depuis que cette affaire est bimaki, il y a audio, il y a Ndekonabiso Gomez, na CG, il y a groupe Simba. Batu ebele, salela kiango ba analyse, pe mesana ko finga ba finga ki, pe linga ko bima ba victime, bimaki pe bimisa ki déjà ba victime. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre et analyser ensemble avec vous audio oyo ya bande konabiso oyo mibale ya groupe Simba. En tout cas, prenez le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez nous abonnez, abonnez-vous massivement, likez, partagez, ça sera quelque chose de bien. Et vous savez, Toza déjà dans le 3e épisode, Toza atteint un problème mon côté. Jusque là on a aucun problème, aucun problème Namout. I don't know his problem is Mutu is Moko, not his problem, not his problem is Moto is Moko, not very good. Everybody is family bota. Nous sommes déjà dans le 3e épisode Nabiso ya film Nabino sommes un nouveau film, il y a Belleville Télévision. En tout cas, je vous invite tous d'aller suivre ces films et vous ne serez pas dessus. Donc, la vidéo extrait, il y a film, une façon, il y a commenter, une façon aussi, il y a le produit, Mama Belleville a na film, c'est pour tout le monde. Pour ayebi que sa famille n'est pas encore abonnée. Ayebi que copine, copain, ses enfants ne sont pas encore donc abonnés à Belleville Télévision. Allez suivre, allez déjà chercher la place pour Rolanda film. En tout cas, vous ne serez pas dessus. Psaume 68, voilà. Un film où il y a 4 leçons. Ma camusée belé. Obino Bokozala dessus émission. Voilà ce qui est l'engagement avec l'équipe technique. En tout cas, Tikanan Bolanda extrait, il y a Psaume 68. Puis on se retrouve tout justement après pour nous vraiment tout côté vivre. Il y a un sujet, il y a mon colomo. Merci beaucoup. Après, pardon, après 3 jours. Kasi nazo tambola pona yebike na tiki esika boyinga na banana ko bima so na sila lesi moi eloko na bongisi na bimi na tala ndenge nzamba kosunga. Si yo le bina peso 3 jours. Oh là là, ce que on a tenu après 3 jours ce que to sandeni. Pour 3 jours c'est belete hein. Après tant on soba 3 jours wana ebebe eze belete. Dès déjà le quoi journée mon petit cas l'idée. Pour ça on est le temps étagné aussi na 2 journées. Eze belete nzamba ko pouvoir. C'est là où bête ça va te m'abaco hein maman toi. 3 jours kaka. Après 3 jours en tout cas pour le sika boké s'il vous plaît. Ngai mibel nanga bayaka na nya nkomba mana ndako te. Nanga sumi ben nanga bayenda ko ezala
ezala calme ezala kimia moto azala te mpo nazala lese nayoki te ochaki bakoto mama te nayoki te ozo bamobale to mibale mama eza problème na te ozo 3 jours esili bokei mpo ngai so bato na nga baya na lingi désordre te s'il te plaît problème te mama nzambe apambola kende kuna biloko eza kolia eza kuna nazolia biloko ya kolia eza kuna kena cuisine olela nini tanti mokolala we olela te presine tanti nazawa tanti alobi tokolala we pleure pas d'accord mama nazolia kasi biloko yango ya kolia nakena okena yake lolela kuna bon yo lela abalia kawa te merci Merci de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Il y a Top Media Télévision. En tout cas, c'était un plaisir pour moi, encore une fois. Il y a Zala, Katina Bino, il y a proposé Bino Biloko. Le film que vous suivez là, ça veut dire ce film est disponible dans Belle Vie Télévision. Ce film est déjà consommé. En tout cas, c'est na leçon, na message, il y a des choses très importantes, des choses qu'on changer même kotambola ya mutu, des choses oyo ekoki ko pesa lisusu mutu même valeur babiloko oyo ezola kisanzela nini mutu fo atambola. En tout cas, ce film est Belle Vie Télévision. Encore une fois, merci beaucoup pour la écriture oyo ya malamu. Merci beaucoup parce que tu continues toujours ya kokanisa. Tu continues toujours ya koluka ko sangisa ko pesa lisusu espoir, ko pesa lisusu vie na ba famille, na ba foyer, na ba relation, na makambo ebele ya bato. En tout cas, Nzambe a continué ko pesa yo makasi, Nzambe a continué ko œuvrer na mosala na yo. Boyende to koluka moeto banda émission na biso, bande balandi ya émission au le cours de bonne conduite. Moi c'est à dingala pa. Le loto linga to beta lisoro ya groupe Simba. Oyo bato ebele bazokaki, bato ebele bafingaki, bato ebele makambo ebele salemi nangambu ya groupe Simba kuna lelo le 30 juin tout s'arrête. Le 30 juin marche et kozala contre moko na bango ya groupe Simba patati patata. Mais une question ezo elangana tuna et pas bandeko nyonso bazo ba yobeko se victimiser à la télé aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Même la Bible nous dit chaque chose a son temps. Chaque chose là a son temps. Il y a un temps pour nous sur Obisoto Sala. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ceux qui marchent, il y a des konabiso, nangambu ya les abakou, ezala ka marche ya malam. Vous pouvez commencer à faire des idées que les lots, ceux qui groupe Simba bazo organiser événement moko boy likambo moko boy eza juste pour ba luka moyen ba marcher contre biso. Bobanga kanini. Bobozala trop fragile, pourquoi? Bobozala trop sensible, pourquoi? Parce que vous savez que ba vie na bino professionnel ezali na ba cric. Eza lokola batu ya mabe. Soit yoki atangu likasa eningani ba sutu kaka makasi. Parce que ayebi ke katina ye azana ba mabe ebele o asala batu ebele, donc ekoki koya na heure nyonso na minute nyonso na seconde nyonso e baluke lié. Groupe Simba, c'est un groupe, il faut qu'on se le dise, na Kinshasa, ils allaient groupe, ils allaient ils allaient vraiment implanter sérieusement. Ils allaient na adresse, ils allaient na personne physique, na personne morale. Ils allaient parmi les groupes, ils allaient na existence juridique na mboka na biso. Ba groupe misusu eza na ngoka na ba existence de faits et tout, ba groupe mallette et tout, mais groupe Simba au moins vous sentez que non, quand vous arrivez eza vraiment la structure. Groupe Simba eza lokola wenge na monde ya théâtre. Papa Elombe azali papa mo boita au fois la fier azane sengo
amoni mwana na ye sila kuna azobeta, amoni mwana na ye décor azokobeta, amoni mwana na ye dacosta azokobeta, aye amoni mwana na ye Belleville o azali kolo ya batu nyonso azokobeta, aye amoni mwana na ye Ursule Pechanga azokobeta, aye amoni mwana na ye ba mama Milo banana, il faut azalaka fier na bana wana. Et papa oyo azalaka fier na bana na ye. Et papa oyo azalaka azala affection mo boye pa ya bana na ye. Mais aujourd'hui ezali na bana misusu oyo bazolinga même ko reconnaître que oyo azalaka papa na biso. Ezali na bakoko misusu o bazoluka ko simba te, mais o bakoma ko simba voile ya papa pour battacher yango. Pensez-vous que l'affection va rester comme ça? Pensez-vous que ba estime na ba considération et kozalaka ndenge de zalaki lobi? Eza ba acte oyo ya mabende tozo kosala nde epusaka bae oyo bazaki plus proche na biso bakini musika na biso, mes frères et sœurs. C'est comme la Bible. La parole de Dieu dit quoi? Le boko ezo memona mabekata yango. Mais elle babalobaka le boko ezo memona mabekata yango eliko lo bateke ezo le boko kata. Il y a beaucoup de façons, il y a beaucoup de manières. Oyo okoki ko se retirer na nzela oyo ezo memona mabe. Où est le respect ya papa Elombe aujourd'hui? Bino ba ebozo ko crier nuit et jour. Son respect ezali wapi? Parce que je pense pas que c'est grand papa papa Yamayele Yabouania responsable en plus a koki ko se retrouver na lisanga ya bato oyo objectif na bango ezalaka ko nuire, insulter, détruire, parler en mal, kotia baninga na ba difficulté, ko monter bakabal justement pour faire du mal na communauté. C'est un papa très intelligent et il est parmi les intellos yambo kananga. Monsieur moi, et c'est moi ya papa azo zwangote et pas ya moko ya banana. Il a les droits et il est libre en fait. Il est libre. Vous avez beaucoup de personnes là, ça libre émission pour dire que papa Lombe azalaka papa et à notre maman si la té. Baza plutôt ba collègue, ba banda groupe wana ensemble. Mais vous oubliez que notre maman est moko à l'écart pour faire la témoignage naïe. Na témoignage naïe à Lobani. Papa Lombe azwanga ndi a kotisinga. Apparemment, il y a un problème. Il y a compréhension dans la communauté. Il y a un problème. Il y a compréhension et pas il y a des frères, des sœurs, il y a les abakou. Et ça a un problème, il y a compréhension moko impossible dans mon angote. Groupe Simba, ils ont le cola wenge. Et binisi bana ebele. Groupe Simba, ils ont na ba représentativité na coin nyonso ya Congo. Groupe Simba aujourd'hui, ils ont ça la fierté à cinéma. Groupe Simba lelo. Et ça les groupes que si on parle, il y a pas production, il y a pas théâtre, on voit le groupe Simba aujourd'hui. Bien qu'il y a le groupe groupe il y a papa Nabiso Caleb, Sinar, que tout le monde a maman Dinana et tout. Mais le groupe Simba, ils ont dit groupe Oyo, tant Oyo, il fait ça papa fois la kane sengo. Mais pourquoi quand papa azalaka déshonoré, papa azalaka insulté, saboté, piétiné et pas kabako konae moko. Depuis groupe Ezali, groupe Simba, depuis théâtre et bandana théâtre, je n'ai jamais vu une fille ou un garçon y a groupe Simba insulter papa Elombe comme bande konabiso y a les abako basalaka. Je m'excuse. Sur ça, la c'était en tout cas, il faut qu'il ait consulté Dr. Ernion Sopo. Moi, Babilo, Missou Sonzoto, et Gozala, et Bandi Dago Kili. Il faut que au salaka. Ça fait quelque chose de bien. On a béni l'accent que non. Nous autres, pena kolongono quoi. Donc, si vous avez des docteurs, il faut que tout le monde ait question. Pourquoi, kaka?
bakoko na ye moko bato bazoko décevoir ye bazoko salir de personnalité ne bazoko insulter ye nuit et jour. Pensez-vous que papa na akozala nesemo? Et pendant tout ce temps bazo finga koko na bango maman fandi, maman ne dit rien. Maman azoko réagir te, maman azoko beta bana te, maman azoko pekisado bana te. Vous pensez que papa na akozala kaka nesengo lokola ngaka na bota yo non ata bazo finga nga funa zala na ngaka wana? Tout en sachant que ce papa a ses enfants. Banana et moko. Elle a sa famille biologique. A coquille jamais aujourd'hui personnalité n'est à la bafouer car juste pour Azo Lukaka ka bamone muto malam. Le 30 juin aujourd'hui, vous avez dit que Papa Elombe a oloba. Papa Elombe a frappé. Papa Elombe a osa la marche. Groupe Simba et Gotambola, Groupe Simba et Kiti et Mati, le 30 juin donc aujourd'hui. Mais moi je vous informe, Babande Konanga, Koye Banayebi groupe wana, na bato amaye les batondi sami na groupe wana, na bato bato yo batondi sami na sagesse baza na kati ya groupe wana, bandeko ba congolais makambo nyonso bomona na baitando ike. Et ça a juste une façon de chercher, encore une fois, qu'on porte mon bout pour pas finir à Papa Elombe. Audio Oyo Ebima qui ya Gomez Oyo. Audio Oyo Ebimi ya Gomez. On a CG. Audio Oyo. Nga nazo tike la bino boyo kanano audio Oyo. Ensemble na bino, toi qui ne malembe avec vous. Boyoka audio Oyo. Bautotindela ngango lisusu awa na tongo makasi boye nanu koto na lielo kote ale babandi kotindela nga na tila bino audio oyo boyoka. Suivez d'abord cet audio. Tout ça la commentaire nango ensemble. Sur cet audio, je signale que il y a notre sœur Gomez et puis na CG il y a groupe Simba. Voilà. Toyo kana audio oyo. Famille, groupe. Famille, ça va, ma famille respective, ça va. Les groupes aussi, quand avant, il y a ma cambo, nyonso, attention, mataki. Donc, nous avons déterminé les 30 euros. Les 30 euros, vraiment. Ah bon? Oui, ma préparatif. Mais ça, je dis qu'à toi. Parce que toi tu es aux Anakati à Simba, ils ont nos officialité, ils ont nos bisonatsuka, le Kwangaza secrétaire, donc les gens qui écoutent ma Kambongo et Banana Babat. Pourquoi parce que les 30 ans qui sont itinéraire, on a évité. Parce que Kozala, parce que Kindi, Ningi Banda. Mais c'est pourquoi le président a tenir kaka marche au Salama vraiment malgré ma querelle au surtout les gars vraiment président a tenir kaka vraiment marche au Salama kaka. Non, il en a marre parce que de ces jours-là il doit s'exprimer. Au monde que youtubeur pro tel bazo finga pour le côté. Donc là, il a dit pour la première fois, il doit parler. Mais c'est encore, on doit s'exprimer, parce que c'est un ras-le-bol. C'est vraiment un ras-le-bol. Pour nous, vraiment, la somme a importance. Pour nous, on est peut-être battu na bango déjà au loba. Ce que le président lobby les sous on a peut oya sous config al sous collègue. On a notre programme, on tient ferme. Il faut ça, il faut loba, il doit s'exprimer. Il faut loba parce que lobby a d'autres qui la kimia, il a d'autres de l'autre côté, donc il doit parler. Donc le secret on a yoka qui a lobaki dans le côté à binga qui mutu ya Tintin. J'ai dit dans le côté ya Minza kuna comment on appelle ça dans de la maille. Donc on binga albino to banda biso to faire la descente dans la Kitambo magasin. OK. Na Kitambo magasin wana biso nyonso bana Simba. OK. À l'unisson to la
polo ya rouge. Ok. Polo ya rouge, na ba pantalon ya noir, ba fille même na ba garçon. Ok. Donc tukimba pankate ubanda wana tokuta biso nyonso wana indi to indi anzela mai wana tuzoyimba banzengu tusolati. Alors déjà ndobenga moto ya wana koyebisa moto te site tetikala. Ndobenga moto ya chez Tintin. C'est une probabilité de chez Tintin va préparer déjà podium wana kati. Donc tout le monde mégaphone to komi kaka wana na Tintin na ba nyonso biso wana parle, il donne son message. Voilà. Je dois vraiment parler ces tours-là, na chez Tintin. Donc ça va des amis to ba to bambeta makolo na marche na bito banda magasin na nzela mai tout to comité na chez Tintin wana des points de chute na biso après amba matina podium abandi koloba to ça ba numéro na biso théâtre pour na le kolakisa batona que non théâtre si mandi mutibandango. OK. CG maman akoyi koyane pe ko représenter nga lokola nga na zate pa. Voilà, si vous avez compris, mes frères et sœurs, Boyoki Nakati ya audio hall. C'est que le CG parlait avec Gomez. Aujourd'hui, les gens y a la télévision sans Sony pour parler aussi encore une fois de Gomez, que Gomez a cadeau moi na Simba. Gomez qui a été insulté ici, le col dans la gamon na Simba te patati patata na Simba à Salanine, mais au moins à la peine accès à solo la paix avec le CG, secrétaire général et groupe Simba. Au moins na audio pour moi ce sont des frères, un frère qui parlait avec sa sœur. Est-ce que groupe Simba va organiser manifestation na bangote? Groupe Simba bakosa la excursion na bangote. Groupe Simba bakosa la sortie na bangote. Ils ont des choses là. Ouais, tel que moi aussi je me disais mais papa et Lombe faut loba. Papa et Lombe va s'adresser na ba youtubeur na ba youtubeuse nyonso oyo na minoko na bango bazalaka na mafinga. Je me disais ça. Mais moi, je vous informe, je ne pense pas na Papa Elombe, je ne pense pas na CG, je ne pense pas na groupe na Mobimake. Ils peuvent se déplacer na bango uniquement pour papa akene alobana mwana moko. À ce que moi je sache, groupe Simba bazalaka lobake bande komisusu ba contredire nga. Na groupe Simba bazalaka na nini na comment on appelle ça? Bazalana organisation mo une façon ba remercier akabatu na bango. Bae o bakota légalement na groupe Simba. Souvent elle va comme na suka, à ce que je sache na yebité lo ba na bosana. Mais elle va comme na suka et ça la peine façon ba remercier bango pe officiellement. Par exemple que au vrai trop na groupe Simba et tout, au commis indépendant, au koki ko bima par la grande porte, ceux qui peut côté qui par la grande porte. Na yebi pe que na groupe Simba ba bazalaka na système o des fois basalaka intégration ya batu officiellement aussi. Ezalaka na batu o bakota kana batu oyo babimaka. Mais eliko lo bate que non le groupe Simba so ba osala marche na bango, so ba okene na bango, ba kosala la mutu moko marche. Et lelo bokomi kolela na place publique bozo combattre mwana batu bozo ko combattre non banani bazo ko combattre mwana batu soki eza na batu bazo combattre batu na réseaux sociaux c'est les abakou na lobango nuit et jour chaque jour na lobaka ngo mes frères et sœurs peut-être batu ya mayele ba comprendre kango mais bazoba ba otika la comprendre te bazoba ba kotika la ko comprendre à ta seconde mon côté. J'ai l'habitude de le dire. Mes frères, ce que vous faites, vous êtes à la place publique. Ce que vous faites, vous s'adressez à un papa responsable. Donc c'est fort possible aujourd'hui. Moutoumoko akol la moka ala muki mabe tempérament na ye boye ba kité position na ye boye ba kité ayepe à réagir na ndenge mabe internet pe do epeli moto.
Moi, ce qui me choque des fois, Ezalaka, quand vous insultez les gens, c'est normal. Quand vous exposez ma vie à Batou, c'est normal. Quand vous êtes na herbe la diffamation, c'est normal. Mais lorsque les gens viennent, par exemple, pendant que vous avez sala likambu pona musala na bango, allez bokomi ko ganga. Bokomi ko ganga internet mobimba. Bazo combattre biso, bazo combattre mwana batu, bazo linga basala mwana batu boy, bazo linga ba mema mwana batu boy. Mais vous oubliez que binonde bozali ba en tête. Binonde bozo ko pousser batu o nyonso lelo, bakomi ko kende ko kanga bloc. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? Les Abakouk, vous avez blessé beaucoup de personnes. Vous avez blessé des familles. Et ce qui est grave, vous avez blessé même Maman Olive. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Foboyoka Soni. Ce qui est à la Kandenge, Bosuka Kabino Nabino, oui. Entre vous, les enfants, Bobundi Nabino, Boswani Nabino. Mais Bozoko à un niveau, s'il vous plaît, de blesser président Elombe. De toucher même à sa vie privée, de toucher même à ses enfants, sa femme, de toucher même à sa vie intime, l'intimité. Encore plus loin, vous touchez même à la personne de Maman Olive. Maman bat innocente à ça la kateya traité. Maman bat innocente à kota kana makamote. Maman bat innocente parce que bola munaye andima koyamba. Notre maman si là. Et bosala biloko wana bokansake non batu nyonso bazala batu o bakokota facilement na kati ya bêtise. C'est-à-dire tomi koti na kati ya bêtise biso pe to sombi ngambo wana ya bêtise et tokotambola bongo na bêtise. Non. Non na neuf ezalaka ya moyibi jour mo ezala pona mokolo biloko. Vous devez faire très attention. Solo mabe eyebana mokili mobimba, solo ya mabe eyebana mokili mobimba. Mais ti lelo balinga ka ngote. Mais eyebani ke eza solo mabe, balinga ngote. Moko tende toza boye a kofanda boye na ndako, eloko moko eza kopola, ezobimisa solo na ndako akofanda na eloko wana na kati ya ndako. Non, akofanda na yango te, akosupporter yango te, aluka moyen babimisa de eloko wana, babongisa ndako, bapangisa ndako, mais solo mo ya kopola donc ezaki na ndako. Vous devez faire très attention. Maman Oyo aya juste pour accompagner bandeko na ye, ba frère na ye, ba sœur na ye. Boko banga te, boza na ba retenite, boza na ba réserve te, boko zoyer bobali ko finga ye lokola moninga na bino, lokola master na bino, lokola collègue na bino. Ba réunion nyonso ya ye soki asali na batu na ye, toyoka kana minoko na bino. Moi je sais, omoni ba parenthèse kaka. À ma connaissance, ce qui totali analyse ensemble, bakwe nyon sur les abakouk baleka, batika des autres. Même les abakouk qui, oh wana, oh yo, le peuple babylonien, oh prophète abakouk, abano osenga mawayanzambe kati na bango. Batika la koluka kimiate, batika la kocha kimiate. Maman Bellevie n'a pas mis la maman Olive, si je ne m'abuse pas. Oh, Tozo qui est 6e année. 6e année. Mais au tikala koyoka ningungi moko te afinga maman Olive na kombo ya Bellevie. Ningungi. Et puis à l'époque, parce que maman si j'ai une bonne mémoire, pembeni ya maman a comment kende déjà ba quoi. Oh, bah 5e année na ye. Ouais, donc 4e année na ndambu yango to kende ba 5e année. Mais à l'époque, Bellevie a fait 6 ans. To tikala koyoka même mutu moko te, même ndeke a bougé a fingi maman na kombo ya Bellevie. Ou ndeke a bougé a fingi maman na kombo ya maman Anosanjo, na kombo ya ba président Batista, na kombo ya ba maman Top, na kombo ya ba Yamode, na kombo ya ba maman Kalunga, na ba kombo ya ba comédien o ba banda ko kende kinga kati avant maman Silaya. Mais jour ka maman Sila chama colonel na kinga kati ta asangani kana lisanga ya bato wana nyonso. Nous avons les retombées aujourd'hui sur la place publique.
Nous avons les retombées dans la place publique. Nous avons aujourd'hui autre qui vivre dans autre qui comment sur la place publique. Il faut que ça la moi analyse wana. Lelo et comment réunion et salemi na pourquoi na tongo o koyoka les abaku kuna ba pesi biso compte rendu. Bazui ba message ba pesi bazui ba émission ba sali. Et pour na bango ba yebi ke ce qui maman a s'affiché na maman top de soto fille na bango ils pensent que ce qui ba moni maman a s'affiché na maman top a soto fingi maman top mingi, c'est-à-dire maman a kolemba maman top a koboak sa maman top alors maman a kotika la kana maman na biso. Ce qui ba moni maman a s'affiché na maman Gabriel mingi, ah c'est que faut to attaquer maman Gabriel to finga maman pour na maman Gabriel pour maman abaye. Yango oyo binobo bosala ka nuit et jour avec ndeko na biso moi si maman na biso do belle vue. Ce qui ka bomoni à s'afficher na maman c'est des insultes. Or lobby ezalaki te. Lobby to bando yoka makambu ya kingakati kutu te. Lobby to bandaki ko comprendre kutu te e bandaki o fonctionner ndenge nini. Mais le lot donc comme minute ndeti boy to uto yoka que maman a kotambola lisusu na ba comédien te abengani bango. To yokeli yango kake pa ya les abaku na ba chaîne na bango. Siko na mitungaka ba yebaka makambo yango ndenge nini na moyen nini. Manque ya sagesse, manque ya diplomatie, koluka mutema mabe soki eleki, jalousie soki donc eleki mingi. Des fois et comme ça mutu et comme ça batu tu vois au kobanda ko réfléchir le ko la mututé en fait. Même au batu bazo mona que non et ko panza batu et ko ki ko nuire batu. Pour nous, au monde normal, au salango, sans retenir, sans réserve, voyez-vous un peu. Or, ce n'est pas bien. Mais un jour, il y a maman. Un jour, maman a compris que bambou maman beba koma pembeni na ye o lelo ye à la victime, il y avait une insulte sur la place publique. C'est pareil. C'est pareil avec ma maman Ursule Pechanga. C'est pareil avec ma maman Dinana. C'est pareil avec ma maman Léa Ndaya. C'est pareil avec ma maman Nabiso Nani. Fatou Miracle, la patronne que je salue aussi. Tout un chacun, on a un témoignage. Nzela Nyonso Abakouk donc à l'écart. Abakouk beaucoup tout est. Pour Abakouk était un prophète. Oyo abanaki ko plaider oyo abanaki o lela pona ba peuple wana o bazalaki na ba débauche na ba n'importe quoi. Nzela nyonso ba peuple wana ba leka. Soki oké otuni o se renseigner okoyoka tout un chacun azana choc na motema na ye. Tout un chacun azana regret na motema na ye. Tout un chacun azali na part ya version na ye. Ce n'est pas bien mes frères et sœurs, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais beaucoup y a volé la psychoponanine. Même les bons dieux, oh lelo, beaucoup mieux reconnaître qui bon Nzambe nae. Même les bons dieux, mes frères, Nzambe wana azali juste, azaka injuste. Nzambe atalaka motema mutu. Kasi o biso tozo kolobate, kasi make-up o totiaka te, suki o tokata te, kovo o nakati te, mandefo na tikite. Les bons dieux regardent intérieur nanga oyo ezali kuna nakati. Et des fois aussi oyo ezala nakati yango ebimaka na munoko yango bino bato ya français bolobaka. Ezali na bonté ya motema nde munoko de fongwamaka. Nde lobaka. Mais des fois, il y a certaines personnes qui sont des hypocrites qui font semblant. Mais quand il bango c'est autre chose. Est-ce que nous ne pouvons pas yako passer na makamusu? Est-ce que nous ne pouvons pas penser à autre chose? Est-ce que nous ne pouvons pas réaliser certaines choses? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes balingaka balobela bango. Oui, tout le monde est libre bako lobela ye na ndenge donc sengeli. Mais bolobela ka mama na biso na ndenge ya malamu. Bolingaka ko panza ye na batute. Bolingaka ko exposer yete. Bolingaka ko chaye en conflit avec tout le monde te. Parce que la lire vont les choses, maman a comme un problème et belé na batu. A kokota en conflit na batu et belé na batu peut-être babana qui OPC valeur lobby makamwe belé lobby peut-être le lob bakozala na ba réserve. Bakozala na ba réserve.
pour ezana bande komisusu baza awa na réseaux sociaux bakope do publicité te bakope susu copte pourquoi pas ceux qui ba pesi cop wana et que cop wana bazu incompréhension na mutu wana bakofinga ye bakotia personnalité na ye bakobafouer na personnalité na ye bakopiétiner yango. Beaucoup de personnes basées sur la place publique même ata na ba vie professionnelle na biso bato wana bazali et eza ndenge obino bozoko luka ko exposer maman na biso. Or ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est une mère qui a beaucoup travaillé. Elle continue à travailler à son âge. Azopé ça toujours le meilleur naïe. Oui, mais soyez quand même tolérants. Tous à quand même concurrents sur le plan professionnel, concurrence c'est une chose à la loyale. Mais la vie privée à batouté. Combien de comédiens oh lelo bolongo li bango pembe ni ya maman? Combien? Baza combien? Combien de autres bateaux baza na ba dignité oh bolongo li bango pembe ni ya maman? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc en tout cas boya kolela na binote ata bozo combattre moi na batu nzambe azali juste nzambe wana bozo loba aza juste wana ezaka ero lobi nzambe aza juste munokono etikalika na forme ya juste. Nzoto ekobeba okozwa AVC rhumatisme mambo belé. Parce que s'il faut parler de la justice, s'il faut parler de ce qui doit être juste, en tout cas les abakouk baza na raison ya koloba ya makambo ya kozala juste été. Ce sont nos frères et sœurs. Na lobango mettre fois tokoki ko incriminer bango te ko saboter bango te mais mode opératoire na bango ndeza mabe ya soni makasi ya solo makasi ya mabe pena ya mabe makasi. Aujourd'hui ce sont des choses et des choses chaque jour. Passons na makamousus des choses sérieuses. To lobela ba filmer na biso lokola Pissom et Zotale Manango le 4e épisode de Kota. Tolobela ba film na biso o ba mamo bazoko sala ya malam ba papo bazoko sala ya malam. Tolongwa na distraction oyo. Tolongwa na distraction oyo eza quelque chose de bien. C'est le diable ndé azoko régner derrière makambo sur mabe. Azolinga assiégé pour avoir pouvoir mo brekati na makambo wana yango ozomo na lokuta mo boso yé eza appuyé par les envoyés les enfants de Dieu les envoyés et puis les enfants ya serpent pour ba boire ka venir na bango pour luka et convaincre batu nyonso. Heureusement aujourd'hui tout le monde a compris yango ngaba depuis na banda kotuna. Depuis la banda Kotuna, tout le monde qui parle de la suprématie, il y a maman Nabiso, contrairement à ma maman Messous. Sa chaîne a combien d'abonnés? Ce qui est Bozongi Nassima. Émission de ça, débat na maman Sarah, ça date depuis quel mois? Depuis mois ni. La chaîne là avec 177 000 abonnés. J'en suis sûr que mes colos et comme on a 179 abonnés. Il faut être ya cabino de ya. Il faut besoin qu'attendre ya ko réfléchir. Besoin comme maman wapi. Maman aussi dans tout ça maman. Ta place c'est à la canine. Est-ce que ça vous fait plaisir aujourd'hui de voir on insulte ton papa et l'ombe? On insulte ma collègue na lokola ba Ursule, ba Dinana, ba maman Moseka, ba maman Top. Est-ce que vous prenez le sommeil aujourd'hui? Bazo finga même maman Olive Oyo, yo moko donc témoignaka ke azali c'est un cadeau du ciel qui vous a tout donné. Est-ce que vous regardez tous ces paramètres? Est-ce que vous ne pouvez pas faire taire tous ces mondes-là pour ne respect et valeur Nabino? Moi, je me sens jamais heureux. Jamais heureux. Et je ne serai jamais content. N'a pas ni place mon bruit. Quelqu'un vient à la télé pour vous insulter. Jamais.
La façon dont on insulte papa Massassi. La façon dont on insulte papa Lomenga na fani na plateau. Bazo finga yo maman, je ne supporterai jamais ça. Jamais. Jamais. Alors jamais. S'il faut critiquer votre travail, en tout cas, nous critiquons, on a énergie à souka. Mais insulter, là, je ne ferai pas. Maman, le plaisir, Nine, que vous prenez dans ça. Vous avez une famille, maman. Vous avez une vie privée. Regardez aujourd'hui comment votre vie privée est exposée par propre bateau, bayaka, soi-disant qu'on défendre yo sur la place publique. À cause des vues, ils font de n'importe quoi pour vous exposer aux yeux de tout le monde. Bato amaye les bazo comprendre on amaye les moussous, namaka moussous. Et à la fin de la journée, c'est vous né ozobi mama B et pas bato ebele. Mais maman, vous avez une bouche. Maman, vous avez un téléphone qui toko maman. Ozali na chaîne où ils ont plus de 100 000 abonnés. Ozali na page. Maman, vous pouvez faire taire tout ce monde. Ça va vous faire encore mounel negoleka. Parce que sinon dans ça maman, obano keneka boye maman babano zindi sayo. Ils ont na place monsieur se porte donc ezaki polele so kebudo kutango de kangami. Il faut faire attention maman. Voilà. Pour tous les Congolais, je veux dire vidéo Obobo Mbango. Vidéo Obobo Mbango pour un message au nom de ça. Aujourd'hui, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ndena yebeli groupe Simba. Na bato ma yele bana groupe Simba. Bakoki jamais qu'on sera baissé de Yarosa la marche car juste pour soit balongo la mama sila, soit balobé la mama sila, ou soit non. Ouais, bazana objectif bana makam na bango, bana bazaki na ba programme na bango oyo ya depuis kala. Et c'est normal. Et c'est normal. Et loko ya malonga ya kokende kita gauche droite ezalate ba kokende fête na bango, ba fêter na bango, ba lier na bango, ba meli na bango, ba sali, ba échange de vœux na bango, ba échange na ya makamu na bango et la vie continue. Baza na temps wana te. Groupe ya munene boy ezo sa makamu minene na Congo, ils ont baza na temps ya ko perdre wana te. En tout cas, alors, prenons le temps, en tout cas, de suivre nos émissions. Et puis, il y a qu'on partage et qu'on a de l'eau comme à l'âme. L'eau, il y a qu'on les calé l'eau. T'as dit, merci.